MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo na lisusu to pe na zongi lisusu lelo mokolo yenga to beta masolo ya basantu botuna ngai nini ya maiki oyo ba misusu babengaka frère Mike Alambai opona ba misusu azali pasteur Mike bandeko babolingo to ebite frère Mike Alambai ngungi nini eswaki so pe inspiration et so pe nza muta revela ki to ebite aya côté alobi ke nzembo liforodisela yemba ya l'inspiration c'est le monde de Dieu nabi ke za bato bele ba nzembo wana eza parmi ba nzembo liforodisel oyo e markata nango o etika bilembo bandeko babolingo po di videos ya maiki alobi ke nzembo wana ezali diabolique bi démoniaque bi nzembo wana ezali satanico diabolico démonico parce que il faut quoi loba ke l'inspiration est plus forte que les écritures. Non. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste, ayant le souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les écritures. Bandeko babolingo. Nzambo na bité sali combien de mboula. Et quoi ça, combien plus 20 ans plus hein? Bandeko ba passer à minene baleka baebi mabonzambe baza pena ba révélation batikela contredire nzembo te frère Mike Alamba la la muki mukomso lobi ke non nzembo oyo ezali diabolico satanico ezali bonzambe te parce que inspiration et cause la plus fort que ba écriture te botu na nini bana ya passer l'ifrodicel ba fâché Dadi moko akipe kutute abino il n'a pas le temps pour ces petits bana ya liforodicel ba fâché balobi boy mais petit Kalambai vraiment fallait retourner de bela ba théologie oyo tangi malgré ça oko comprendre car il rotoza na maîtrise était et marambozo loba oza ko maîtriser yango te ba bise balobi na ye liforodicel aza icône nzembo oyo eza nzembo e marka époque nango endimama e confirma e vanda batutu ba yemba nzembo oyo batutu bakumisa nzambe papa mo nzambe pona nzembo oyo eza na moko atindeli Mike Alamba lettre na ebite lettre wana ezaka na Facebook to atindelaki yango na bureau na ye mwana tanga yango eza te parce que l'équipe tellement moulai abandi siko ko expliquer Mike Alambai moko na mosusu et par rapport il y a inspiration et alobi na Kalambai alobi classe oyo kenda vraiment epesi passe epesi mawa ofungola pe église abine mbalasima avant mentionner comme liforodiciel il faut tourner langue 70 fois bandeko ba français baloba 7 fois mais ya alobi na Mike il faut tourner 70 fois. Et puis nasuka nango bakisi et prochainement sur le ngolo babilobela il faut kotuna il faut retourner après lobi na elo na rolo bano ezaka ke fallait peut-être lobake inspiration hein et brisara ba écriture te eza continuité ba écriture mais comment ya lobake non oya ko contredire to pe ko lobake mamle liforodicel a lobi eza mabe atuni Mike soka yebi différence entre doctrine aba pharisien na ba sadicéen o ba misu ba non ndimara résurrection misu ba ndoro ndimara te en fait alobi tellement marambo belé et abisi oza ignorant oza na balakine hein o ebite que inspiration exista avant ba écriture en fait ngai na lingai kana bakisa na loba boyeke effectivement l'inspiration a existé avant les écritures. Eza na route likambo samba teza simple moto atanga la Bible ako comprendre yango parce que avant makomie ko mama il y avait l'inspiration. Bible en mozoloba que la lettre tue donc les écritures mais l'esprit vivifie. Lorsqu'on parle de l'esprit qui vivait, on voit l'inspiration.
Donc eza na ngokutu eloko te osoki yango bato musuna ba commentaire batuni mais Mike ameli diamba ameli whisky to eza kaka nde balukaka buzz. Donc mwana ya papa Liforodiciel oyo komoni nani te frère yango Joseph Abel alobi petit achana se et so ameli biloko makasi to so azoluka buzz parce que actualité c'est la soute tellement bato basi batie na ba oubliette bazoka lisusu te yango alingaki ameka mwa magie mwa mosapi na mozindo po bato bameka suko beta liso na ye mezo simba kate. En tout cas papa Mike Kalamba courage. La Bible dit nous connaissons en partie. Ils ont humiliant c'était nous connaissons en partie. Et tant à l'issue sambela l'issue makasi de kota sous classe de quoi on t'a lobby prochainement avant il y a mentionné les Liforodiciel ton ngolu ba luka débat faut vraiment aux autant qu'autant suffisamment et pour kota pena ma bonne délit et makasi aux inspiration parce que Liforodiciel à niveau na yote Liforodiciel à niveau na yote ba Liforodiciel va fâcher ba lobby petit yo to ebio tellement herbivore certainement kavula au salaki na butuana avant ouais le babilobele matio na mutu yango etindio le babilobela petit cha na c'est parce que oyo mon pepe to pe terrain yo kokota isa age na yote eza niveau na yote Congo elenge Congo goué Congo goué attends balobia bandelanga na tikela congolais bokelengi mama ya bozo azali congolais de na raté ba biloko nyonso vraiment courage for Mike Kalamba nyonso makambo bande oba bolingo nalina rappeler les sous que soza na besoin ya promotion, vous en avez besoin de marketing, de publicité, tout le bela business na yo, tout le bela cop na yo salaka, vous en avez besoin de clients, vous en avez besoin de bailler ba oyo so sala et mukili et mon ami sala na yo, contactez ngai to le bela to panza sango, to publier na TikTok, to publier na YouTube, sala lokola la belle biche. Na moni quelques personnes ba tuningai na ebisa bino que la belle biche zana ba produit ebele na osenga na emoko asala spot publicitaire a filmer moi ba produit ebele ata 2 minutes comme ça to poster bino bomona so bokoti na site na ye nde na ebisa bino bokuta biloko ebele à part oyo nga nazo lakisa bino na meka suko lakisa bino bomona tozana masque ya makolo bomon ndenge eza oyo masque ya makolo ok quand de bomon ba dessiner makolo voilà oyo masque ya makolo ezolongola ba dead skin wana ya makolo ba peau mort oyo ya sa makolo wana ba peau mort wana machin ezosukola makolo ezongisa ngebu ezongisa bilingisation tozana ya produit ya ko komisa mino pembe ko telisa mino ko mapembe yango yo somba yango o telisa mino lokola coach la grande voilà tozana shower steamer oyo eza ba tablette eza ba tablette na kati so tonisi mai na baignoire na yo ya moto bien sûr obwaki mbuma moko na kati esungaka mpona kose détendre mwa olongola stress voilà stress relief ezoede okoti na kati ya baignoire ovandi na yo chaleur wana ezokota yo ezodétendre banerve baesprit ezosala bien makasi à part yango toza na biloko ebele toza na ba na osenga na asala biso spot publicitaire bomona oza na bezo kina osalisa BBL na Turquie te toza na bakola oyo evimbisaka nsima olati mpe bien moto akotiaka te ozalaka plan na nsima neti chinoise ikota na la belle biche
toza ba produit bien ebele ya kitoko ya ba produit suki ezali ya okolisa suki huile pona okolisa suki ezali toza na ba boucle d'oreille bilo mato na lelo na lati yango te bomona ki yango bato yele balula ki yango basepele na ona sumba ki na zwaki kuna donc bokota na labellebiche.com labellebiche.com ou soit labellebiche 1 na TikTok bomona ba pro Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et boya ebele bana Londres boye bisali à Dominion Center de 9 de Broadway et numéro de téléphone ezawana bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le mosomba ticket na yo yaya komela ngai et topé bengangai pour na bana numéro na ezala na réseaux sociaux donc boya ebele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya ebele tokomisa nzambe longo et bisika ba nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon Psaume 133. Voilà. Donc c'est ça. Ba moment ya boye et ça ba moment historique à ne pas rater. Et ceux qui nzambe momi ko kundola ba adorateur ya kala basel na nzambe ya kala o bato mokili bakolo bakino bango baza bato akala so nzambe mozongisa bango c'est que carence toza na carence ya ba vrai adorateur. Voilà to biso nyonso comment est-ce que nzambe utiliser Papa Deningonde na nzela na ba adoration ba nzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo boya ebele to kumisa nzambe longo na présence na ye bandeko soko pusani Bible lobi otikala lolenge moko te parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'ordre d'adorer les rois, car le l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire.
Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le tout-puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai.